Bandeko, Mama Charlotte Sakomi na France, na yebite soka zokende Paris kosala likambo, ou bien azokende na Orléans. Na lingina loba nanu boye bandeko. Oyo bazoyoka makambo ngana koloba. Soki bakanisi naza contre to nazolinga na sala théâtre, en tout cas esalelo côté, bo continuer kozela na ba chaîne oyo elobelaka Karine Mokonzi. Ekoloba nango, me koloba tango Karine Mokonzi akosomba gâteau. Mais soki bolingi ba chaîne oyo elobelaka Karine Mokonzi, eloba vraiment makambo ezoleka, en tout cas bokozela tono. Loba ba chaîne oyo ina Karine Mokonzi baza pressé ba yeba. Yango wana nga nazolia avance na loba po bango bakoka kofonde makambo te. Mais oyo azondimelanga andimi. Oyo akondima te avandi na ye. Mais Mama Charlotte atiki territoire ya Belgique na tangu ya confinement, na tangu oyo po leka frontière teste ya corona ezokute 40 euros. Soki po kebite 150 euros. Aller-retour à kosala test na transport. Alors Mama Charlotte akenini. Nandimite akei makambu ya aska olangi. Mais na yebipe nanu makambu akete. Mais nazoloba na bino Mama Charlotte na minute yo atiki Belgique mosala nzambe na biso. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, kimia nane koti penzate na ndaku ya Karine Mokonzi. Soki bomoni Karine Mokonzi alamuki lelo atali émission o ngana lobi oyo bino bozoyina. Simanango ye moko alobi nanga eloko te, aleba oyo pe babengaki ye misusu akoki koyamba bino te, misusu ayambi boyoki maloba alobi na bino, pe bomoni na Facebook na ye après komona ba coup de fil eleki akomeli bino boye. La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, mais surtout de l'expérience à accueillir. Kosilisa asilisi kokoma boye. Alors Olga Kabelo ndenga zawana azape na contact na mama. Ah, ya solo pe, soki pe bolingi botuni yaya na ye Olga Kabelo. Makambu papa roba zoloba, eza lokuta to ya solo. Soki ye pe abombi sekele te, ndenge ba mesana ko bomba sekele lokola konki ba bomba kaka. Mais soka bombi te, akoyebisa. Mais soki pa lingine koyebisa te, abombi yango lokola Kabelo, problème ezate. Botu na ikaka, soki penza asambelaka, aloba, Mama Charlotte na minute yo azali wapi. Bandeko, ngai nazako loba po, Karine Mokonzi na Tigre Noir baza na bolingo. Na bolingo na bango nane kokisi inanete. Mais matata o ezo salama, on dirait matata o ezalaka na bolingo ya 5 ans. Eza nango pe mabete. Mais de toutes les façons, Karine Mokonzi, à part kozala, moi c'est Tigre. Tigre, mobali ya Karine. Karine azali personnel public. Azali icône. Azali mutumoko. En tout cas, moindre likambu. Ezo senga intervention rapide pona ko protéger image na ye, santé na ye, nyonso ya ye. Soki
to protéger sima bakozala na makambo na bango ndenge esengeli. Yango nga nazali wa pona kobebisa te. Nazali kaka wa pona ko annoncer situation icône aza nango. Na minute oyo situation nanu kaka ebongi te. Soki pe ebongaki nango te nalingaki kaka natika nanga. Mais lokola mosali ya Nzambe Mama Charlotte a déplacaka pamba te. Ye likambu nyonso kaka oyo bisika nkolo azali. Mais confinement ndenge zaboye. Mama Charlotte a koki ko déplacer jamais na confinement. Jamais kolongwa même Liège a kende Dijon. Kolongwa même non, kolongwa Verviers a kende Dijon. Kolongwa Verviers a kende na Liège. Mais à Longwe Verviers, à l'eki Liège, à l'eki Charleroi, à l'eki Namur, à l'eki na frontière tiake kokoma na France à Kotikuna na confinement c'est que nga papa robo fona loba moyen na bomba ezate bandeko nazo senga te bondimelanga nazo senga pete boyinanga bon koyinata na sengite wana eza d'habitude bayinanga mais zape mabete soki lelo na confinement to na vie nanga économie mbongo na komi nango ebele grâce po bayinanga tango bazo yinanga nazo longola bato mususu pene na ba dépense. Bon, awa eza likambo koseka te po tozolobela icône aza na situation délicate. Situation délicate na oya ye mobali. Situation délicate ango etindi Mama Charlotte a déplacé. Situation délicate ango etindi ba site ya Karine Mokonzi ekanga misu eluka makambu mususu bamona Karine abima na pomme azolia bongo baloba. Situation délicate ango na yebite bana membre soki bazozela ekoma na niveau nini. Situation délicate ba mama autorité na yebite soki babungisi ma jumelle o bamonaka o ezoleka na ndaku ya Karine Mokonzi. Mais bien et belle situation délicate ezali. Linda Mwis ya zazaza. Mama Charlotte azui transport yewana a Côte France a Buki Mibeko ya l'État. Pona nini cas d'urgence. Po cas d'urgence, soke zalite a kobuka Mibeko te. Nakanisa même soka expliquer mbila lokola Mama Charlotte azamuta vérité. Mbila a koyeba ke mamoyo azokende likambu ya urgence. Yango wana na ye koyebisa bino. Ol kakabelo bomoni denga komi pe na site na ye. Gardez la foi malgré les épreuves de la vie. Po amoni makambu o Karine akomi yango yepe azongeseli ye eyano. Menga papa robo na ye koyebisa bino situation eza toujours délicate. E koki nango kobonga après vidéo oyo. Na yebi peke ekobonga nango likamba dire ezate. Bon, likamba dire ezali. Po eza délicate. Mais na yebi ke lokola baza na bolingo na bango. Bolingo mutelekaka tu bakoki kobongisa. Bakobongisa kutu na loba. Comme tel bolingo pe soke leki ekoki komema pe susu. Na makasi, mabe makasi ndenge ezalaki liboso. Po tango bakabwanaki liboso ezalaki bolingo ezalaki toujours makasi. Yango pe mote kabolaki bango. Bakabonaki teke po babayane. Me bakabonaki po bolingo elekaki makasi. Sikoyo pe eza meme likambo. To eza mususu me na yebi te. Eloko na yebi mosala Nzambe a déplacé. Eloko na yebi ol kakabelo azobomba sekele ndenga bombaka bakabelo na ye. Eloko na yebi yango wana. Bandeko bozala toujours en attente ya koyeba vie ya icône na situation na journée ya lelo ndenge akopase yango. Nga papa robo na sukisi awa botikala na Yesu pe bango kuna kimia ezala na bango. Ciao.
ne ba tampo eso déranger bango coach Gisno ya saka na Londres ya si sabatu ba tampo ils ont tout lu on a tapé coach Gisno aussi ça yoka tout lu maman bolimo lobi bolimo nini Olimo ozasu a tobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.